boyei malamu na podcast tolobela yango oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Nkombo na ngai ezali Sairan mpe nazali awa pona kolobela bino makambo etali boyokani. Biso banso tozali na boyokani ekeseni na bato ndenge na ndenge na bomoi na biso. Ekoki kozala baninga na biso, libota na biso, mobali na biso, bato oyo toyebi wuta na mosala to pe na kelasi, to pe bato ya masanga na biso. Boyokani ekoki kozala eloko moko ya malamu mpe komema eloko ya kokamwa pe ya kitoko na bomoi na biso. Kasi bambala mosusu, boyokani ekoki pe kozala mabe po na biso. Ata soki pe toboyi yango mbala na mbala. Podcast oyo ezali kosalisa yo po ete otala boyokani nini ezali malamu po na yo pe boyokani nini o ezali mabe po na yo. Boyokani ya malamu esengaka bosembo, bondimi, limemia, mpe bosololi ya polele kati na bae bazali na kati ya boyokani wana. Mpe lisusu esengaka participation mpe boyokani na moto moko na moko. Mibali pe basi na kati ya boyokani, ba memiaka to pe ba respektaka independance ya moko na mosusu. Moto na kati ya boyokani yango akoki kozwa ekateli na ye na kozanga kobanga mpe kozongisa mabe na mabe mpe kokabola ekateli to pe bikateli na kati na boyokani yango. Boyokani ya malamu ebimisaka makambo ya malamu kati na yo mpe esalaka ete omiyoka malamu na kati na yo. Kasi yeba ete boyokani ya malamu elingi koloba te boyokani ekoka. Mpe mutu nyonso te akozala na kimia na boyokani wana ntango yinso. Eyebanaka te tango boyokani wana ekoti mobulu. Ekoki kozala mpasi pona koyeba lolenge nini ya boyokani ozali na yango. Kobosana te ete kosala mabe ezali likambo ya nguya pe ya bokonzi. Boyokani ya mabe ekoki komema deséquilibre ya bokonzi, kimotema mabe, koleka ba limite na yo, to pe kosala pression na mutu po asala eloko oyo azali na esengo nango ata mukie te. Na kati ya boyokani ya mabe, moninga moko azalaka na likondi koleka moninga na ye. Ndakisa, soki ozali na moto moko na bomoi na yo azali kosala yo mabe mbala na mbala, yango wana nde ezali boyokani ya mabe. Okoki kotia boyokani na yo na libota na yo, na baninga na yo, to pe na bolingo na yo lokola boyokani ya malamu, to pe ya mabe. Bongo motuna etunami, wapi molongo o ezali kati na boyokani ya malamu to pe boyokani ya mabe. Mpe nini ezotalisa attitude ya malamu to pe ya mabe? Kobosana te ete ata soki ozali nani obongi na boyokani oyo ezotonga yo o ezali na boboto to pe na limemia. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org
mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na buton luka misala. To mpo na koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction.